L'histoire des jours na Dikina TV, papa toyo kanaki, to boma mabala na biso, po to vivre heureux. Lelo, oboti singa bana. Na bana mibali na wuti na ngona libala na ngai. O triki ngai, o zongeli mwasi na yo, lelo na komi femme seule avec 3 enfants. Pour na nini mibali boya kako baby sa vie ya bato. Suivez l'histoire des jours. O koza là-dessus, suivez. Bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne, notre m'a dit, Dikina donné quand notre était là, Kema Fumbe, en direct de la Suède. Gros coucou, n'ababonné, nous soit Dikina TV partout dans le monde, et c'est Kabozali. Et j'ai dit bienvenue là-bas, nouveau abonné, sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille, on parle de tout et de rien. Sans oublier les sponsors officiels de Dikina TV, mon vieux Benz la moto Kayata, le 4x4, double pression, il y a Suède. Et j'ai dit joyeux anniversaire à mon champion, les champions de mon cœur. Pangina Mounou, mon love, mon tout, vraiment longue vie à toi, papa ya bana, wumela na yo, bana ya Congo boyo kali solo. Otindanga na boma libala na ngai, bandeko, webi, te, ezoaka amutu, ezoaka amutu. Les to ko fanda ko commenter et tout mais ezoaka ka moto ndeko moi si to solo li na yebo ebike naza ko koka ko comprendre yete abeti li so bila championnat vraiment nazalaki na libala na ngai il y avait les hauts surtout ba o ezalaki mingi ba donc ba o elekaki donc il y avait tout le temps des problèmes hein ayaki ko zong sa contact na ex na ngai to bandi ko solo la. Donc, tant on a un contact na ex nangai, donc vraiment la mona qui quand même na comment net moi de cœur mon copo. Ah, nazana mut nanga solisaka ngai et tout na ndeso ko kipe penza makambo papa bananga abandai ko sala te. La championne to fandi to développer yepe kuna ex nangai et sika balaki azalaki na hérité. Ngape sika nazalaki nanga heureusité. Ndeko ndiko sala programme ndenge nini to boma mabana biso poto ke ndiko fanda ensemble parce que to ndeko mériter ko sala ensemble. Donc yemoko yebi kaka ote yo bunga na lukaka yo bla 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 makambo ebele yo bunga. Bandiko. Ndeko mwasi akwei na mutambo. Akoi na mutambo ya les corbeaux et les renards. Asali nini andimi makambo nyonso exander ko yebisa eke donc yenda za moi sa vie na ye sans ye vie na eza na sensité donc vraiment il faut basani bafanda ensemble bandeko. Ndeko moi sa pesi di solo Arlette alobi la championne. Na botaki déjà bana mibale na mobali na ngai vraiment na kolobazane mobali te ki wazalaki mabelo ko la satana te mais akaka tozaki na ba problème tango troisième personne ko kota ex copain na ngai ko kota donc na ndé na ngai soko luka ko bongisa te donc soka siliki na to discuter de cité na to discuter na mso na kosenga pardon te lo remonter et ko un peu de temps là msusu pe na au servir yete moi mbezo beta mate et lo remoko te nini te bandeko. Ndeko moi ça le championne Monica ka tellement possessé les kaki possé nzoto te mais possé ko fanda na ex pe possé ko fanda na ngai vraiment yende mutabandaki mobali nde mutabandaki atiki mwasi na ye tanga atiki mwasi na ye apesi ngai courage. OK nde to yo kanto bikete loko lotiki mwasi na yo to sala nini to bana déjà koluka esika na biso vraiment loko ezalaki programme ezalaki ata plus de 10 mois inane to ande ko sala programme na la championne to kanisa ki mo ba mbongo na biso to koye ko sunga biso kino ceux qui ndako monani ata ya privé to futa ne fiske pour to sala nini to fanda to vivre bolingo na biso
la championne eloko to salaki yango wana na kimaki mobali na ngai na bandi ko bota ben compréhension tina bima penza na ndako na bima tokei ye sazwaka ndako donc akomi kokende pa ya ex na ye azozonga pe na ndako wana ti aye penza kodeménager libela la championne tofani mbola liboso ezalaki na kimia donc tovivre makambo na biso tovivre babolingo na biso esika esukaki tosali nini tobakisi yango ale toye kobakisa mwana moko ngai nzaki na bana mibale pa botaki bana deja misato na mwasi na mosusu ngai na ye tobakisi mwana moko. La championne première année ezalaki malamu, deuxième année ça va, troisième année tozokota na troisième année ekomi ko boite aleta lobi la championne mibali ba bandoki ba ka kobebisa vie ya bato na maloba sukali nabi mama yo mama mobimba lokwa yo mobala lekelo esprit na maloba sukali yango mato yango eza ya android ou bente eza ya analogue beza ya ndenge ni oyo kosala nini okotika penza libala na yo tiki mobali na yo donc pona nino kino ko vivre babolingo ya sika nde na lobi nini ezoraka mutu eloko ememaki ye toyebi te mabala ezaka na makambo ebele bato mosusu aza na mwasi na ndako azomona kaka lamba fufu zongisa koto leka boye donc eloko pende esalaka ke te mwasi babake te je suis une femme heureuse eza te moto azose retrouve te masolo nyonso tout donc elengi te voilà mabala bongo ça ne donne pas l'envie de rester. Naso comprendre yo maintenant obeta li solo ndeko msusa koyoko yoka nga zana likanisa sala lolengo lo sala amekate ndeko mosa lobi la championne troisième année ekomi problème mobali ona tire ile bala pona ye akomi kozongela mwasi na mama bana na ye ekomi ba problème tango nga nazokende pe kokutana na papa ya bana na ngai donc ekomi koswa na butu moi lobati une femme légère donc wuti kuna asali wa ko sala alie mwamba aliso ya kozongela nga awa bo yo moninga yuma mosalobi vraiment izaleka kakutana na bana na ye na bana na présence bana ndeto kende ko sala makambwana na ndenge ni nde mobala zo yise bonga tanto kutana kana toto ande ko kutana to ande osala ngona présence bana te bande ko basi mobali pas ko respecter yo dina ndengo za ko se respecter. Mobali akomi ko suspecter Arlette ke azongeli papa ya bana na ye akomi ko bimana papa ya bana na ye pona nini mobali alobi liboka pilipili sila ka solo te soki mobali okuta abala ki ona mbongo wana mobali oba oyo ex na ye ndakomi koloba na Arlette bandeko oyi maloba mso ezaka neti muta peke Crisabila championne omutanga zo loba na maloba bongo eza lokola na okanga na courant na karami na courant ale na eko sotuka la championne abi mobali okuta bala ona mbongo boboti na ebala mibale o trompa yo sali pe programme ya kotika ye pendant des mois bongo ngai kaka ngai na psali nange logo mote nini te saka sentiment ndezo kumba biso donc sentiment na olo kwele mataki kitaka soki mati eza na top soki pe kiti e ko tindo sala buzoba abi la championne mutema pasi soki na yeba kana ngena fanda na libala na ngai akomi kozongela mama bana na la championne ngana bebisi libala na ngai ale ye koto azo kwatize ngai nazo sala mobulu nazo bima na papa ya bana na ngai pourquoi parce que soki ye wa bala ngai na sala ndenge wana donc je suis prête à kosala lolenge wana lelo tozolo ba la championne azongela mwasi na ye azongela mama bana na ye je me retrouve aussi avec 3 enfants femme seule mobali na ngesi abala na ye na boite na ye ko pesa lisolo na ngana za mwana mukie te mais moko ba sentiment ko mema moto ba sentiment ko sala muta sala oyo kana ko sala te yango mibali mso ba kana via moto pona ko bebisa yende mutaloka yenga yenda kotaki contact nanga la championne toyoka na kiwana lelo azongeli mwasi na ye ngana tika linga moko na bana misato ndeko na ngai mama na lobaka ngwana dikina TV mobali oya yebi kyoza mwasi ya muntu amwe kwa yeba tepo balingaka biso batiaka biso matoi ekoma mana elongi te mais mobali oyo ayebi ke ti une femme mariée oyo akontinue na buzoba ya gangela ye pamela ye mpo moto wana alingi yo te aye kobebisa vi na yo
Moi si a moto elengi mingi pona kolula. Siki moninga bongisi yo pe bongisi ayo. Vraiment bon anniversaire. Na pangi na mon anniversaire na le champion de mon cœur. Donc l'homme vraiment avec un grand H. Voilà. C'est ta reine. C'est ton honneur, ta fierté. Ndazo souhaité yo ba longue vie bandeko. Nazo sangana maloba. Bo pesa ndeko mama conseil ndeko. Batelaka kimia na ma ese sopani eloka kosala ezalité. Vraiment la ligne bina trop c'était la vôtre la championne la femme à plusieurs casquettes. Bye.